mbote ya mingi na bana nyonso ya Nekongo. Lelo yo nakolobela lisolo ya Matadi. Donc nakoparler si bana Matadi, histoire ya Matadi. Pourquoi lelo na décidé na lobela bana Matadi? Nakosenga na bana Matadi nyonso tout partout bozali bo koma na canal na biso kombo na yango Ana Nekongo. A-N-A espace N-E espace Congo avec K. K-O-N-G-O. Ana Nekongo veut dire bana ya Royaume Congo, ba descendant ya Royaume Congo. Canal na biso na parlaka mingi si histoire, ba histoire ya passé, ya ba vie auto vivre, et pas eto botami, et pas eto kei, et pas ba ancêtre ba uti. Mais na lobaka mingi vérité ta mususu oye blessaka batu, mais ça une façon ya enseigner bande ko na biso. Donc bande ko ba comprendre vie pas euti ba ba kite ba yekola pourquoi ba différent, pourquoi ba swanaka, pourquoi ezalaka boye quand même esunga biso. Ceux qui ont compris la réalité moko boye ko changer yo. Alors to zala ini na bomoko. Alors mona ka geno ba programme na ngai vraiment na se basaka mingi na vérité. Bandeko lelo oyo nakolobela parce que tolandaka pe ba information ya Congo. To mona ka ko Congo ils ont envahi Congo. Ba étranger ba botola yango Congo président salama lamute Congo. Donc mutu na mutu azana histoire na ye ba tu a parlement ba zo bunda na kati soko la ndima solo yango ozana idée te ozana solution te. Bandeko ngana za Matadi ngabi mais un Matadien aza mutu esprit. Un Matadien faut dans kuma. Un Matadien aza mutu ya sinyaka. Un Matadien aza na mawana yo te. Donc tango bon wani akoti si esprit Matadi donc mawana yo. Mais ndenge nini au sein armée ya Congo ba Matadi bazati. Ba officier oyo ki ya ba officier supérieur o ba esprit ba Matadi bazati. Ne komona ke non tango mususu pona manki ya ba Matadi ya wana Congo ya lelo e komi na situation wana. Bandeko bozana machine de guerre azala militaire azala pe combo na makambo etali Congo azala mwa histoire moko boye avant pe na Matadi mbule belé parce que ayaki vana Matadi ay ko sala pe kuna. Bandeko machine de guerre moko akoko expliquer ka congolais qui Matadien. Ou eza opinion nga. Moi je pense que na Congo ndenge za bongo. Mutu dans esprit koleka Matadien. Ba Congo za munene, mais ce n'est pas mutu ya ba Congo za mutu esprit. Mais naza ko parler vira Matadi. Eza na peuple moko eza wana Matadi wana bazana esprit ya mystique. Esprit ya danger. Donc batu wana soki bo planter bango na ba officier na ba compagnie makamoko zeli ya ba sécurité ya mboka Congo za na sécurité. Bondi manga. Parce que ba kokotsa esprit wana Matadi na océan armé pe na peuple congolais. Mbele ba pays voisin ndenge tozo yoka o ba Burundi o ba Uganda ndenge ba menasaka Congo ndenge baza ko soki ndenge mbele ba okipa Congo mbele sale makate. Pour un Matadi so à côté lio pour abomayo abomio. Donc sans réserve, sans remorse. Donc un Matadi so ko venger yo akozonga ko venger yo. Ba de ngai na koboto mona ngai ba pekisa ngai mabe. Donc ngai ne tamboli na ngai na sala ka mabe te na blessé bato na ko sala yango te. Donc ngai na koza na mwasi te na nyoko na mwasi te. Donc ngai na batela ka basi na ngai na protéger ka bango. Donc si mwasi za na ngai fona protéger na batela ye na linga ye na laksa ye amour. Mais na kosala jamais na nyoko la ye. Donc c'est de même na ba ndeko na botomela na koli na bango donc na kosala ka mabete. Mais soko salinga mabe oye blessé nga na
nakozongela yo. Donc ata 18 ans donc nakokutopesa limite ya temps te, mais nakozonga il faut osentir nga. Donc soki nazongi mpona boma yo, soki nakuti yo na batu, donc bino to bokokufa. Nasa désolé na ipsa likambo yo, mais eza ndenge nanga. Peut-être pour naza mwana matadi, peut-être eloko wana ya matadi ezongaka. Donc soko moni e matadi na mokili, bozani matadi aza calme, aza yuma te. Mais na poto a comprendre poto aza intégré, makambo ya poto a maîtriser yango. Otala mwasi na bana, il faut ça là, maîtrise. Mais akoko bongo wana. Donc soki pe copie ye ke oyo ko pesa ye mbongo pona libota ako signer. Donc matadien basa ba ki esprit, donc un matadien muti esprit. Un matadien a timba, donc a monaka loin un matadien. Donc un matadien kata azo mona yo. Ceux qui maîtrisent na ye koli azo tika yo, mais azo tala yo, azo landa yo malembe. Tia ko kanga yo apesi yo temps, soka li ko agir te. Mais ceux qui mukona kangi yo ko agir, de soka ko dame yo ba mukona ko kufa. Ko biga te. Donc matadien na sa bongo. Et lelo Congo bazo sakana yango. Na yo kaka te ko général wana, o commandant wana, o asala ki kata boza matadien, na yo kaka te. Donc na comprendre raté. Mais biso to vandi hein, to vandi na bazumbel. To vandi na ba naja, ba dago, ba pupamado, ba bandidos. Donc bana ya sapu, bana ya kapu, bana ya kikanda, bana ya donc oya matadi ya kingoma, bana bendango, bana kazamar. Donc ba tu esprit. Donc tu vania en kuma ngai oncle na ngai aki makasi matadi mobimba. Et peut-être matadi ba kuma wala ke. Donc ba vi ma vatiku visi oya oki Jacques vi Michelino. Akoli na ba oncle na nga, za petit ba oncle na nga. Na matadi na mandili ba sidi wala to ba vi doudele. Tu ba vie doudele, tu ba vie Toussaint. Patan kuma, tu ba vie Demalo, ba vie ba y après parce que tant ba oncle ba keke ba kisasa. Tu ba vie Demalo, abeta na vete. Coup de tête mama trop. Tu ba vie Makiadi, kepere ya Amiza. Ya amical tangwana. Nkuma tena ba vie soyo na veti. Tana ma tete, coup de tête nga okuninga na te. Tena ba nzao na veti. Nkuma. Ba vie makonga, te ba jesu ba gi nkuma so pa kina nkuma te me e pare ya te gi nkuma. To so kala masolo. So ba ne. Ba vie bifle bidwala. Na 74 ba kanginga parce que ngai na ba para na possibilité. Ba para na ngai ba masa ba commande parce que ngai bilamba nanga esuta na poto kwa suba para ba masu ekangi toki na papa maungu que son âme repose en paix azalaki chef mécanicien na masuwa toki na commandant Mbambi ena mia para na ngai toki na commandant Lelo ena mia para na ngai toki na papa Ngimbi secrétaire ya SMZ toki na ba mare tu matadi donc soki ba kata ni ba komi mpiaka batoka biloko na bango tu ba hina ko pa mère na biso mère soki ba mari ba katani donc soki kaka atikali na masuwa azo voyager te mikolo wana mpiaka ateki biloko to ayaki nango après ayepa ya mère ba defi ba mbongo ba para nga ba defi sa mbongo apara oyanga ba ko defi sa bango donc tango ba ko zonga masuwa ba voyage ba zo kufuta tango mususu ba biloko to bayana ngona poto tango atikali mpiaka baki piaka pa para nanga ke no na ba mbetu na ba armoire na ba frigo ba yerango mais na ba mbongo apesi bango alors mère akina dépôt ya ko ma biloko do bandeko na sopisa soko twin ba pupa mado
bakopesa bino bahistoire oyo nazobela bino lelo. Bazumbel nayebi te soki aza so en vie, nayebi te. Anaja Dago, il paraît que baza na Angola et pas bazali mbote na bango. Bandidos nayebi te pas azali parce que papa mando na poto nayoka basanga bandidos te. Nayebi te soki bazali na bomoi. Bayebi te paraît que Sakoul a kufa. C'est l'ingama vraiment Sakoul, que son âme repose en paix. Donc bandeko nazo cause bino bana matadi Jakar na Sembali paraît que bakufa ndenge na yoka. Que leur âme repose en paix. Diop, Cartouche, Jonolo, même mon aboubou, mon père dit solo matadi. Parce que, na poto to yé, batou msous en Afrique, talo pantalo a ibaki en moté. Na 74, nga na koti boloko. Te boloko te kasho. Donc maman qui na Kisasa, na ki na master moko mene Ringo, azaka awa na Angleterre, aza na Hampstead. Merani, landanga bien, na pesi koli solo ya Ringo, ndenge Ringo akotsanga iboloko. Bangona Raf, nandoko masana. Que son âme repose en paix, on a petit frère mère na pe akufa. Donc biso lokola ba blog uta poto, ezeka na palais. Ba montanga ku Ringo na ba oncle langa musuka oncle petit ba yiba ba plan ba keteka na ba pine ya car ya Emma Jazz koko Emma Jazz que son âme repose en paix bana matadi koko Emma Jazz ça ko faki déjà donc oya soma ki pango ba dago ya ba vie mushi donc Emma Jazz aza koko na ngai petit frère koko na ngai mbali ato ko fakala mingi te ya quelques mois donc bande ko na ngai na kasho bagano tchangai parce que donc ngana bana biasi kala ba para la possibilité tala ba bilami ta poto donc basi balinga ngai donc na sala ma folie moko boy alors na 74 ba kotinga kasho nakina petit hein mais ba kotinga kasho na mère na mère fâché faut que ta boloko imaginer matadi ba gouverneur ba massa ba para nanga ba officier wana hein tango wana colonel Lisungi na ba Congo na commandant Lisungi, commandant ya ville ya ba Congo, na auditorium militaire, donc na capitaine Mbumba. Ceux qui peuvent se rappeler, capitaine Mbumba, master ya papa, colonel Lisuli na libota. Donc vous avez imaginé ka singa ba récupérer ngai paf na 24-15. Commandant ya 24-15, azalaki ange en chef mobo, comme ceux qui nzolangani ceux qui nani, aki muzombo mais bolim sanga. Na pas dire comme on a mais pour pas mado para matar bébé que non azalaki ange en chef né commandant ya 24-15 azalaki angolais alors type wana lokola bayana mais la cause pas tinga na kasho na komi na kasho na kuti vie bife bidwala on kasho kuma koko mobali besi non na mère na ngam papa mais kangisa ndoya ngame mkuta kasho koko mbala fasha na 24-15 intégré comme fait baika. Donc koko croit que loi eza yé koko fasha beninga damage bazui damage babia kubimate kapiti baika bambila monika kino koko azotia makelele ya bafongoli kasho na bimi bapi yanga damage koko amoni ngai kapiti baika unemba baika na eta abeniri ngana zongi na kasho na damage na kotaka bo paf vie mo kaikulo na kati alinga damage ngala kola wela parce que ara bankuma vie bife bidou la coup de tête na mire encore cachon ezaki ya béton ezaki ya bimi surtout au final na kati coup de tête na mire parce que bangum to kila bango damage azate vie bibi abeti azo damage nanga damango bandeko bomoni ba poto to ya to sangana yo mbati na Afrika oyebaki te biso ba mbati utaka poto na ba por wana ba zobima tozo lata biso oyo bana talambaza ba yebinga bana batali ba yebinga biso pia bilamba ba musicien na ta dimie mais pas la petite musique bilamba bandeko lelo oyo
nakolakisa bino hein. Naza na ngai yuma te tala ngai naza grand maître à judo 4e dan na judo bomoni ngai nazali grand maître à judo bomoni ah pardon ah oui boy bomoni yango oyo botala na photo oyo bokomona ba grand maître ya sélection Angleterre. Parmi nous il y a des membres ya parlement anglais basalaka judo bayaka wana. Donc ngana salaka judo na club oyo bengaka Budokwai B Budokwai ezali BIDOKWAI Budokwai ezali club ya judo ya liboso na basala na 1800 et quelques. Maître Jiro Kano fondateur ya judo ye moko ya awa asala club wana judo ba pesa club wana na responsabilité ya gouvernement anglais. Donc c'est gouvernement anglais mutazoka swena yango. Donc tous les membres ya parlement ya gouvernement anglais ba pasaka kuna basala judo kuna. Ya wana mninga na photo oyo. Na photo oyo bokomona quelques membres ya parlement ya Angleterre bokomona que no Tony Banks aza wana comme mibali na bosse baza wana baza membre ya parlement ya Angleterre basala judo wana baza ba ceinture noire et puis boko remarquer que ba sélectionner ya sélection Angleterre baza wana. Donc Budokwai ezali club oyo maître tu ya mokili oyaka na Angleterre akisantenaka kuna. Naza koluka photo moko naza nango ya ngai na maître Louis Michel azali français champion du monde ya France na moni yango te mais soki na moni yango vidéo mususu vidéo prochaine na kolakisa yango. Donc Poutine soka ye soka s'entraîner asaka na entraînement na Budokwai. Ba japonais dans la Sabino Maître Kenzo Yamakura. Sobo monie azali 2 fois champion du monde. Bokota na Google beta Kenzo Yamakura. Bomoni azali 2 fois champion du monde ya judo et lelo azali entraîneur ya sélection ya Japon. Kombo na ye Kenzo Yamakura. Donc Yamakura ba komanga kwa kineza ki Congo hein avec K Ku avec KU Yama donc Kura donc KI R anasuka. Bomoni wana o mususu ezali Kenzo Yamakura ngai na entraîneur adjoint ya Budokwai oye landi maître Bruit azali 8e dan na judo na droite na peut-être ngai na kati na adjoint na ye. Donc maître Bruit 8e dan azali entraîneur ya Budokwai. Omoni oyo ezali na salle ya entraînement ya taekwondo parce que nazali pe 3e dan na taekwondo. Donc nazali 4e dan na judo 3e dan na taekwondo. Donc ngai na s'entraînaka donc sabino donc beaucoup mona nazali 3e dan na taekwondo. Omona photo na ngai ngwana. Donc nazwa privilège ya ko s'entraîner na ba grand maître ya mokili. Maître Kenzo Yamakura ba filme mingi ya ba technique ba luwaka ye. Maître na ngai ya taekwondo comme maître Yon Park. Na fana la sebino photo na ye na nana ye. Azali 9e dan na taekwondo, maître Park aza coréen ya Corée du Sud. Ye kutua participer à film sur la technique sur ba film karaté tout ça participer pour la technique. Donc bandeko c'était seulement kolakisake poto toye lelo ezali poto moko ya makambo na poto yango to sangani mutu mosusu na Afrique
pantalon ayebaki talo nango te na ndako na bango mbetu azalaki nango te so balala na mabele me na poto akoki kobeta mwa kula azwi mwa mbongo aza kofinga mutu ayebaki te okomona aza koganga mpe kozonga na muzombo moko boye nayebi te soki muzombo ngo ezalaka insulte soki ezalaka nini toyebi te me bazofinga yo akomanke kini azomanke ezwi bana te mpo opesaki conseil olobaki likambo moko mpo edike biso olobaki likambo ezalaki secret mais likambo wana soki na vérité bakomonaki final donc tovaki boye faut to changer donc une façon ya koéduquer bato en disant la vérité mais omona kaka bato moko bazo komanke yo ngai kutu mingi bayebi te ke ngai nazalaka sportif bayebi kutu te donc mingi bayebi te ke ngai nazali avancé na judo donc nasali judo bambo ebi ke ngai nazwi ceinture noire ya taekwondo na 78 donc ngai nazwi ceinture noire na taekwondo na 78 Pasteur Tsimba nayebi kotala video oyo mukolo wana nabosanaki koyebisa yo soki okutani na bakombo ya bandeko tu oyo otangelaki ngai ntango opandaki lisolo ya kisenso tuna bango eske babeki ndeko moko bazobenga maître donc maître ezalaki nga donc bakondima oui maître azalaki boye tuna bango vrai kombo ne nani bapesa vrai kombo na nga ka vrai kombo na nga oyo oyebi mais bazobenga nga mingi maître donc ba Jolly Benz Dokis Cha ya kufa na ye que son âme repose en paix donc nazwi ceinture mbula wana na 78 na ceinture noire donc trop jeune et il est là de temps à autre na s'entraînaka ere moko na tiki na nga taekwondo ngo na tikala mingi na judo ba HB tozokola pe ba misala ya poto batamfu ba temps à souter donc et comment kaka ozwi moyen ok s'entraîner pour garder souffle ba flexibilité ce qui temps ezate osali kaka exercice na ndaku bien osali okimwa mbango pour garder souffle mais naza yuma te parce que mingi bayebi te ke nga naza grand sportif mingi bayebi te parce que toliaka esika moko tomelaka afini mpe yo okipe na yo te ematadien aza moto ankuma donc ndeko na ngai okotumula mpe ngai na kipe na ngai yo te tokoswana mpe natiki judo natiki taekwondo na niaki mpenza moko oke mpenza kuna olamuki te donc soki mpenza otuni oyo bayebi bakokoza yo ke non me ye mpenza kuna azali donc naza donc na nyonso naza nalobi malamu na nyonso naza mais toza na bapoto ere moko omoni yango na omonaki ngai nayebisaki chimblo ke nakobeta ye nalongoli bilamba donc tolongoli judo tolongoli taekwondo na tete mpenza koba kudu nayebisekele bilamba elongwa alongoli bilamba azwi apesi ngai atamboli bolumbu akei akokende mpenza atamboli bolumbu akei soki nakosi bino awa na poto na Belgique bana matali bazoyoka nga bana ya France bazoyoka nga kompe awa na poto oyo bayebi nga bazombo oyo bayebi ngai bayebisa bino et c'est ça la vérité mais toza na putu il faut tolingana kolinga bandeko na yo kosala masala na mabe te ozofinga baninga te moninga afingi yo okipe na yo mpe te otiki na yo ate yo tala mozombo moko boye osali mpe eloko te otiki na yo donc ndenge nga nasalaka mingi natiki na nga mpe na kipe na nga te mais naza na ngai yuma te naza mwana matadi naza na esprit donc nga so nakoti yo ndako nakoboma yo donc nakuti yo na mwasi na bana nabomi bino natiki bino naleki mpe wana nakoti esprit na nga wana matadi donc en tant que matadi en tant que criminel te mais esprit moko boye tokotaka bana matadi donc bongwani na yo mawa susu te osali action et puis oleki obosani opesi moko obosani donc bana matadi ba comprendre nalobi nini et ça m'étonne lelo Congo eza na situation bazali
et bana matadi esprit wana na armée congolaise ezali te. Bana matadi pourquoi na armée bazali te? Ba officier wana kuna pourquoi bazate? Donc na comprendre likambo wana te. Et lelo oyo noka congolais za ko lela. Ah, na vandaka na talaka. Bande ko na ngai na armée angolaise bana oyo babota na matadi, bana bazombo bakenda na esprit ya matadi na armée angolaise. Ba komi na armée angolaise ba koteli na esprit kibé. Donc kibé a kotisa esprit moko boy na armée angolaise. Esprit wana eza pepri kaka na esprit ya bana matadi. Mais ce que esprit ya kibé leki sikoyo kutu pire ko na matadi. Yana mona na c'est armée angolaise ba oyo bakenda bazwa esprit kibé bazanango et tout ça ce qu'on a batu mususu bana matadi to bana ba Congo oyo bakotsa bana ta armée. Donc ce qui veut dire que non na armée angolaise mwana matadi a komelio donc danger. Donc ce que zoyo donc akokeno kaka doucement ata okolobate. Donc ce que ayeli yo mission ta ke commando. Donc tango yako bima bino bako tala soute. Alors kaka mawa nazo comprendre te. Est-ce que Congo eyebi ke et ça fait la peuple moko boye parce l'esprit bako zo bako na armée eyebi te. Na comprendre te. Machine de guerre avant de la matadi ayeba. Est-ce que ba opinion wana ye azokuta na mikonzi a kosa bango te que non mais mokonzi boka un peu matadi ba ke de ba armée pour pas d'esprit. Est-ce qu'on a compris na te? Armée lelo ya Congo et comment le bato saka nango na monaki na pesa lelo lisolo ya bana matadi. Pupa Mado Pangi mbote ya mingi Diop Cartouche mbote ya mingi Jonolo mbote ya mingi Sakoul que son âme repose en paix. Ba vie bifle bidwala na éviter ceux qui bazakaka. Ba vie matos grand frère Selija na éviter ceux qui bazakaka. Kulutu langa Stegen story mbala suka na mwana matadi anatala kiyo mwana mwakiadi mais musala geste ya munu ina nzola ina matadi ya mbengo bana matadi bazali lokola bana ya tata moko mama moko donc on dirait tata moko mama moko abota bango et sala matadi. Donc quel que soit école na yo ezali mboka ba Congo mais même y compris moi ba luba oya kotanga bazalaki moi basali ba mpe ba kota lokola ya bana matadi. Donc ezali bota moko bazali kulutu na leki donc ezali libota moko donc ba sali sanaka donc ba linga na lokola bana libota moko partout na mokili ba kuta na fa sali sana. Mais na yo ka lelo go na matadi ba kuluno ba kota kuna ba kata ba machete na ebiti ba uta wapi bana matadi ndenge basilisi bango te na comprendre te. Mekuwaka o ba sembadi mekufuaka ba Jakar mekufuaka kiadi tata babana ka marin na machine ya botongo en face machine ya botongo depuis que pour mando yebi ba nanja ba dago bakena Angola vie mushi na Angola. Ba comme musu ba vie Toussaint ba vie Doudele ba kufa. Donc nous meza matadi to boni ba nzao ba kuma ba vima kiadi ya miza nzao na veti na miza nani vima kiadi wana ba série ya kisima parce que ba vina fio liboso ba ba doye ba to kuma ndenge na konte bino oncle na ngaza na bo moiti lelo oncle na ngaza na Angola. Donc il vima vatiki visi ako raconter bino donc oncle nga ki makasi matadi mobimba ko donc coup de tête
olamuki te donc lisolo esili donc bavie ndudele bavie tout saint wana basala banzela ya poto baza bamare batango wana baki baza nkuma mais moto akokitisa bango kaka oncle langa après baseri wana eyaki bavie demalo na veti bavie 3 hommes bavie nzau zomona vie nzambe bana ngolo ve vie conquista bana ngolo ve bavie banani yambaro mbo yambaro akomaki mo makasi parce que ntango azimba akotravaille na vie mika enfer azimba baplan na ye mpe akolisaki bongo vie casino mbo musa bave vie casino musa bave vie Moïse non bana ngolo vie oh vie tigre mbote yange vie tigre me banza beno en tout cas bakumu mingi mezimbana bandidos donc akomono na poto te nayebi te soki ozali wapi nayebi te mais pupa madoko oyeba pa yo ozali bana matadi mingi natangi bakombo te mais mezange na putu bakele bankaka maîtrise de soi samu na putu mama mundele mais bandeko bana matadi botumulaka bango mingi te toza bayuma te donc na un exemple na ngai naza grand maître ya judo ya taekwondo mais tala kutu nabundaka na nga te na sonaka na nga na batu te bankuma mpe kote ya toza nango mpe mais tobundaka kaka te parce que il faut s'intégrer kokoma na bavie normale ya poto to vivre mais soko otumboli nga nakonia to mpe mibale mpe natiki yo wana naleki mpe soki nakosi mpe sipeki munduku mpe yali bopa ekozwa yo obakundi yo mpe soki mpe nakani yo nakoboma nakozongela yo parce nga kote nabikisaka te bapangi bana matadi partout mpe neke na inza vraiment pupa nani kulpa di kunzi ringo yo moto okangisaki ngai okotisaki ngai kasho na 24-15 boteki biloko na biso ya palais yango wana nakutaki vie bifle bidwala abetaki kundi tete na kasho ringo yango aza awa na poto tozalaka na ye bandeko tokolaki na bango donc bandeko mbote ya tro dani teams bana matadi en général mbote na bino ya tro à la prochaine.